Oui, que des années, toute ma carrière, na soutena Yaya Moro Makasi, au batutu ba yebi que aigle. Voilà, makambozo salema azomona. Bisope tozomona teke azomona. Bisope tozotala peke azotala. Tozela featuring, les paniers circulent encore. Concert peu yango yeye, les paniers circulent encore. Merci Nasuki. Merci beaucoup. Tu passes à la télé, olo bake bino mo boyebi, biso ba oyo to kumisa kulutu moko boye. Boni ngabo mema ona sanza mabe po anini. Na soni. Tata mukolo te longi makasi. Nalobi Robinho, ezala nga, ezala yo. Ama meza bitumbe lele. Eza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Katazoba, la chronique Intello faite par Igel Women, la maman des aiglons. Ça se passe nulle part ailleurs que sur Boalwood TV. Mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. On vous dit mbote, bonjour. En tout cas, c'est Ngoyatro avec ce nouveau numéro Toye Lisusu Potopanga na Kande Tokochango. Déjà, un esprit a bien. Ndega na ebisaka bino la Boalwood family. Restons ensemble. Y a pas de souci. Abel Boal lande makambwe. Ama mata makambwe. Trop déflaté. Yora tata ngoye. Tata. Elongi anzala tatango. Tu passes à la télé, olo bake bino mo boyebi, biso ba oyo to kumisa kulutu moko boye. Boni ngabo mema ona sanza mabe po anini. Na soni. Tata mukolo te longi makasi. Nalobi Robinho, ezala nga, ezala yo. Yo na ajo ye warrior. Asa nani ko. Que un moment qui diale l'on peut boutique la pe ba gêne pardon. Pardon. Pardon batata. Yang fachi Fachi. Pas ça ba gêne batata misala kuna. On peut savoir tes armes. Madame Salezat. Oh, ukateli yango ba poili nyoso nzoto. Et flatterer aussi trop dans ma musique mais c'est comme dans ya koloba bonde yenda za alingi fali. Ali kutaza courant na makambo nyoso te. Ayebi nyo. Yondo yebi ke tango lobaka. Gouve oyebi Shenya Zalit moi mtatango oyebi. Ah? Shenya do faire l'émission oyebi ngo. Quand c'est pas maanate. Pas bodunga oui. Respect na langage na yo. Nena maana journaliste na bango. Okanga maana eponi. O ozela ki featuring. Est-ce que featuring wana est obligatoire? Non. Non. Featuring. Il faut qu'on appelle un niveau moko boy quelconque. Pourquoi boire apprécier? On fournit l'effort te comme un niveau ya o ba peso featuring, mais on lingi ba peso ngo kaka. Non. C'est pas gentil, hein. C'est pas bien. Bon, bah, tine maso ya vanda, ba vande la maso boite point. Atayo moko. So gaza journaliste na ba, on point batinda na tora masute. Contact la mais bana na été. Kuta tu quand yebi na été. Ba tina moi. Moi ngape na été. Tu go neti so eza chaîne ya nana boduka. Intérêt nini ya yamba mutu. Na moment au Robinho bo. C'est pas normal ça. Yango baloba batu bazara peme na fali bolika kolini sa batu fali batu nyoso balongwa peme na fali mite mesuka. Mais kasi mundi vous paye. Ina makambo sala manixa na lobango. Manixa kenda. Tout le monde a qui soute. Manixa kenda wat. Bo tia mona batu show, tia kima. Bolingi ka fali beba nana batu nyoso asali soka asali gafteur rare. D'accord, mais un moment mais non boite. Ils appellent qui t'ont côté na image à fali en haut. Ouais. Mais non. Mais non. Liste à bien-aimé. Bazo rajouter pendant liste à bien-aimé. Partout. Tu vois qui na Robinho en haut, oui, tu sais qui n'est toko kabwana manaye, mais pas comme ça. Bino moko bo fingi si fali en haut. Boke wapi. Bobi misi bo fingi si fali ba audio e bimia boke wapi. Vraiment. Image ya droit chez mec ou tu sais kufa nango.
Bo intégra ba buzo ba bêtise ekota ba finga kofi ba sama kolo ah nyonso. Bo linga ka bo sa assembla. Laissez les gens tranquilles. Oh, Fali n'a pas le droit à na ba problème na batu nyonso. Likambo ki mukie bo libo lamba ngo bo bimisi ba mbwa na bino nyonso ba ngulu na bino nyonso ba ya ko gang. Oh. Ndibo ande ko luka likambo. Mona oh wala ba benga na pale simbo mano mona ya ko ganga. Aoya osela ngo mission. Voilà, j'espère que Toyoki intervention ya ba warrior mususu ndenge baza ko s'attaquer na Robino misusu bazo défendre ye. Voilà, c'était au cours de cette conférence de presse qu'a eu lieu à Kinshasa au village Ntemba. Il y a Robino Mundibou pour annoncer son spectacle du 7 juin dans Marie-Belle avec son producteur Gauthier Mascotte. Azalaki Nabaya Nati le collé. Mundibs. Puis petit Avenae Mundibs. Alors, Robino Mundibou, au cours de cette conférence de presse, il avait en tout cas dit une phrase là, il avait sorti une phrase. Oh, ngata on a yoka ki on a vu phrase oyo. Au moins que babeta ngokara. Mais phrase oyo Robino bimisi oyo. Phrase oyo. Et bendele makambo. Na yeba kiango na beti na ngango pe kara conférence de presse ele kita on a kotika TikTok na monika ndenge yindi na bia. Je savais que phrase oyo Robino lobi oyo. Et bendele ba problème, le panier circule encore. Hey. Robino Mundibou phrase wana Robino no so boyebi ke na soutenara vie moko boye toute ma carrière. Vie moko boye Fali Ipupa. Le panier circule encore. Azomona biso pe tozomona ke azomona. Biso pe tozotala pe ke azomona banda makambo bandi. Tozela ba featuring mais le panier circule encore. Wana un message codé. Et un message codé. Tant na yoka ke on a bari et logo epesi boendeni, alobi boendeni. Intention eza nini. Alors, juste après la conférence de presse, il y a Robino Mundibou. J'ai été voir na story Instagram, il y a Aigle. Na moni a posté bina filé. Na bio réponse à Robino Mundibou théo. Et fallait poster bina filé. Après conférence de presse, il y a Robino Mundibou. Alors, on a moni poste wana. Lelo bakomi il y a 23 heures. Alors que ce total in a clip il y a bien affilé, tout le monde a que le clip est sorti il y a de cela 12 jours. 12 jours, il y a presque 2 semaines. Presque 2 semaines, hein. De à peu près 2 semaines. Le clip on est bien qu'il y a de cela 12 jours, mais Aigle a posté kaka et a posté kaka lelo. Il y a de cela 23 heures. So, les lots lobby, je crois, parce que il y a de cela 23 heures. Alors, en tout cas, il y a lecture na biso, na Hollywood TV, où on dirait la réponse à Robino Mundibou. Et on dirait pena, il y a réponse à Robino. Donc, depuis clip, il y a bien affilé Bimaki, 12 jours, fallait pour poster lobby. Ce qui lobby était les lots, je crois. Il y a de cela 23 heures. Donc, netikaka, où il y a réponse, il y a Robino. Alors, bina filé nzembo na ye oya bimisi ya 5-5 na ba na yoka kiango, eza pe na mwa ba mai moko ya kilelo. C'est peut-être pour cette raison que Fali Ipupa poster, mais ekoza la pour la raison ana. Mais ndenge toyeba neli na ndenge mambandule kendaka. Wana na réponse à Robino Mundibou. Ngana moni yango ndenge wana. Alors, analysons un peu ce que Robino Mundibou avait dit. Je n'avais même pas compris pourquoi sortir cette phrase. En tout cas, na ebite soki muta salaki montage muta akangisi yango mais na monaki en tout cas place nango te. Na maloba bina filé parce que tant ba tuni abino na uzana besoin ya Rebochulo azala invité nanga soki ba manager na yeba kotika ye aya et osala bien après longo na reba comme bino moko boyebi ke na soutenir vie moko boye tozela featuring le panier circule encore
Je n'avais pas compris cohérence ya kolongwana rebo mbala moko na fali. En tout cas na comprendre ki yangote. On dirait ça yika na nkema moko boyike na kolobaka eloko wana na conférence de presse. Na ebité. Alobeli rebo. Après koloba rebo mbala moko akoti obino mo boye bike na soutenaka vie moko boye. Tozela ba featuring makambo yango yo azomona. Donc voilà, peut-être Azaki na souci to pour ça que a invité Fally Ipupa, a invité Rebo Chulo, a invité pe Fally Ipupa, mais azo mona réaction ya Fally, a mona silence à Fally za makasi. Parce que tango alobi que makambo yango ebandi azo mona biso pe tozo mona pe ki azo mona. Ce qui veut dire que depuis abimisi affiche Fally a posté été na statut. Wana tosa la lecture ya maloba ya Robinho. Depuis Robinho abimisi affiche ki akobeta le 7 juin. Fally a posté été a tiré na statut que grosse force à mon petit frère Tomoni Angoti. Lelo Tomoni après conférence de presse a retia bina filé na statut grosse force bina filé. Donc peut-être souci à Robinho ezala ke mon a soutien ya Vienae atia yepe na affiche aloba pe ke voilà soutenir ka ndenge ezalaka. Soki mutu ana concert ba o bazo soutenir ye ba posta kango ba tiaka na ba statut et ainsi de suite. Peut-être au salango à la veille to yebité. Peut-être azo lingata la non ndenge événement au kende. Et voilà parce que juin paysan nango nanu. Juin za nango nanu. Peut-être surtout comme le 1er juin Aigle Tiemba moko na statut na ye au mon appelle la musi pe ba faire. Bon kande ye moko lobi le panier circule encore makambo pe esili nanu te mais na ndenge na yebeli communauté na biso na ndenge mamba musique ekendaka. Phrase wana déjà on dirait se placer mabe. Phrase wana on dirait se placer mabe. Phrase wana omoni phrase wana on dirait se placer pena bien te. Et comment na kenati le collège azaki pembeni Gauthier mascotte wana phrase wana on dirait azaki pena les bienvenus te. Il aurait été sage à lobango na ndenge mususu. Mais après bon a exprimé kaka o ezaki mécontentement na ye, ils attendaient peut-être Fally poster tanga mona ki kaka affiche. Ils s'attendaient peut-être featuring na ye et avant concert ce qui pendenge ni na ebité mais bon bref toyebi que Robinho attend quelque chose de la part ya Fally oyo azomona ngote to amoni ngote a rappeler kaka ke nazana makambo moko na zelaka et pas grand frère oh tisiko na ozela kaka na omona ngote le temps pe ezokende parce que temps ezelaka bisote mais na suka nango siko alobi que le panier circule encore. Le panier circule encore. Donc quelque part on dirait nazana biloko nazo zele pas aigle mais la décourager nanu te patience nanga ils ont continué nanu kaka. Ah makambo ah musique ah musique ndule comment passer. Donc en gros Robinho a besoin de soutien à Aigle mais comme si azomona ngote. Comme si azomona ngote et yangwano moni à réagir mais tout en gardant espoir que le panier circule encore. Alors on a habité combien d'artistes au Fally à la kabango ba featuring parce que Toyoka pe et JDT Molopoe il paraît la kaka ye featuring na moni album à JDT Bimi na moni place bayembi na bango na Fally te. JDT Bimi si album na ye premier album na ye ya carrière asalaka ba single le loi signé album. Il avait vraiment où il aurait souhaité que empreinte ya Fally et ça na premier album na ye na moni place bayembi te mais en passant JDT a fait un très bel album. Nazo kabantim bango kaka en passant. Nazo yoka bantim bango en passant mais nazo sentir que il y a Jackie Pena.
asali banzembo bien. Abundaka ndi na promotion mais album banzembo bien eza. JDT mna sali banzembo na bien asali album na ye ya bien. Donc voilà, il y a des jeunes où bazelaka featuring na Fally, des artistes entre autres Toyo Kaka JDT, Toyo Kaka pe Minio Abraham, Robino Mundi Boupé. Alobi azelaka featuring ba mususu pe toyebi ba kombote peut-être bazali. Et voilà quoi. Donc alors, et le comme conseil, les artistes, vous devez apprendre à compter sur vous-même d'abord. En tout cas, un artiste, il faut y compter na yemoko. Ba featuring, ils a bien. Vous comprenez? Featuring, ils a bien. Et qu'on propulse yo, et qu'on sala yo bien, mais bon content na bino moko. Moni soko vandi o tira motema na featuring. Nazela ba featuring, tozela ba featuring. Itakumisaka yaya moko boy nazela ka featuring. Mambango yango yo, plus ezo umela, au perdre de patience à lo komi bilobela. Comptez d'abord sur vous-même. Ozomona, nazo ebate paresse ezo kota na ba jeune artiste ya lelo. Pourquoi bozo linga suko travailler bino morote, bo linga suko compter na bino morote pourquoi? Tango betaka misu na misu awa. Obetaka mongo yo moko, to bina e cartona. Yango nde kotisa yo na palmarès ya ba artiste oyo bakoki pe kotanga libanda. Ngana kenda na Cameroun, les Camerounais me parlaient de Robino Mundibu. De ce qui veut dire que ba yeba qui est. Donc à partir ya misu na misu Robino Mundibu à se présenter qui déjà en dehors ya RDC. D'accord le bango bongo parce que biso okendaka libanda tout le monde a nazala na Cameroun na mona bato ba beta lisola Robino ba Camerounais. Soki déjà na ba vidéo ya ba ivoirien ozo ka bazoyemba automatanga lelo automatanga ba yemba ngo na faute parce que ba yebi lingala te. Automatanga lelo automatanga soki déjà ki ba ivoirien bazoyeba bongo c'est que nzembo ekota. Donc nzembo Robino beta wana ekotaka déjà libanda. Ekotaka libanda. Ozomona. Donc parmi ba jeunes oyo ba signé présence na bango en dehors ya RDC. Ezalaka Fabregas tango betaka Yamado a signé ka présence na ye. Nazaka na Côte d'Ivoire, il répondaka déjà côté wana. Ya Robino tango betaka misu na misu. A signé qui présence na ye déjà na libanda RDC. Inosbi yo pe ba pesa yo wana kutu mama na présence na monde entier. Nani susu. Donc jusque là na kolo beza bango ba jeune oyo ba uti na typique to typique te oyo ba beta banzembu ba signé présence na bango libanda. Ba signé la présence na bango libanda, c'est-à-dire que so longo RDC au solo lié na Cameroun na Côte d'Ivoire ba ebi. Eza ba jeune wana. Et loko oyo héritier Watanabe nanu a salité. Parce que wata il faut qu'on se le dise ozo kende bien na carrière na yo mais lelo ti lelo wana na nzembo moko te o signé la présence na yo na libanda mboka. Nde balobaka dans la salle nous signalons la présence de libanda RDC siko signaler présence na yo ke ngape na zalaka. Héritier Watanabe nanu a signalé présence na été na nzembo moko libanda RDC. Ndenge moko pe na bina filé libanda RDC nanu a signalé présence na été. Bazo réuni na Congo, bazo sala banzembo zo cartonné mais na libanda nanu ba signalé présence na bangote. Mais Robinho Fabregas Inosbi Magez Mawetepe basi ba signala de présence na bango libanda. To kendaka libanda to yebi ndenge makambo ekendaka. Alors, ba jeune artiste, pourquoi vous perdre confiance ya osala makambo na bino moko? Parce que j'ai comme l'impression que ba jeune tout, ba musicien congolais tout bazelaka featuring et pas Fally. On dirait moko boy ba komaka neti coincé. C'est-à-dire au vandi, au salelo mususte,
ozo passer une étape mosusu te ozo zelaka featuring na Fally quelque part comme neti ko bloquer bino. Gilles était Molopwe alingaki ayemba na Fally abimisi album bayembi te asali ne pe makelele te. Déjà ezalaka na nature na été ya Jackie alobaka na été asala ne ba polémique te ya na nature na été aya ko banda polémique pour ba pesi featuring te. Wana déjà en tout cas na nature ya Jackie Molopwe ezalaka te déjà. Abimisi album na ye ayambi banzembo na ye dans le calme et petit à petit tant banzembo ko banda kokota batu. La chanson qui va se révéler et ko se révéler nzembo e ko cartonner ko zanga te ezaka na nzembo moko oyo parmi banzembo nyoso to vanda ka boebu yango nde bimisi mutu et cartonner parce que l'album ezala bon. Ce que l'album est bimi il faut attendre nango batu bazoyoka bayoka ezaka na nzembo moko oyo et ko se révéler parmi banzembo nyoso ke yango nde meilleur au monde pe et cartonner. Donc voilà, comptez sur vous-même les jeunes, comptez sur vous. Tant bobeta banzembo na bino liboso bobeta yango bino moko e cartonaka. Après, bokomi kozela ba featuring. Après ce qui est été, bokomi ko nyonga, bokomi ba message moko boye codé. Oto soutenir vie moko boye, oto zela ba featuring, makambo zo salama, azomona. Donc ce qui veut dire qu'il fallait azomona mais azo soutenir te. À partager, à publier, à poster. Donc voilà, c'est un message dans ce sens-là. Et Nati le collègue tout le temps au robin d'azol le babongo, à Baxagata y est à ôter. Donc voilà, ba warrior ba fâché, ba warrior ba tomboki, ou ba tomboki ba côté lié. Ba warrior musu ba lobi botika ko s'attaquer na Robinho parce que bozo koma lokola ba Gaulois. Boko maloko ba Gaulois. Soka mutu moko asali boye. Mutu moko ake boye. Bozo risquer boko maloko ba Gaulois. Il se peut que bungi na maloba. Mais boko misango grave tendingi boke nango wana. Wana ba idée ya ba warrior mususu. Mais pona ba warrior mususu Robinho asololi fo a manqué vieux a tengami a touti bordure. A koti soki ndenge nini a koti mupandi. Alors awa déjà komi pas ba warrior misusu ba komi ko lapider Robinho na ndenge be to moni aigle posté bina filé na nzembo eze bima ya 12 jours mais ba ko poster ga lobi awa o eza déjà ba message codé donc na ebité Robinho nzela wana koti ceux qui ont continué à espérer featuring, ont continué à espérer qu'on a la pure petit ya yaya, qu'on a la leki ya yaya, ceux qui ont continué à causer la featuring na yebité, ceux qui ont continué à causer la leki ya yaya, en tout cas, na yebité, mais où est déjà ça, ma réponse, où est déjà ça ma réponse. Aigle à Kandaï, à quel cas clip a bien affilé au bimi il y a 12 jours. Aïe posté. Clip c'est bimé il y a 12 jours. Aïe qui peut regarder lobby à poster. Ah, aigle à Kandaï. Et tant que Robinho Azela qui va poster affiche na il y a le 7 juin. A moni poster zate azozela. Et la bibi ça peut tout le monde a piqué azomona. Tozo zela kaka les paniers circulent encore. Tam sous en avril ton en mai ba poster on ne sait jamais pour toi on a mars et kokende pe mbangu na maloba te po on ne sait jamais mikolo ezanan. Au sali conférence de presse na Kinshasa na yoki ba te belé ba critiquer. Bon rien n'empêche qu'à ça la 2 conférences de presse jour comme on a poto à sali pe ya poto. Rien n'empêche, à bengi ba actu du net, à bengi ba Migeniema, ba bengi ba David Mombele, ba Saint-Marc Tabou. Rien n'empêche à ça la paix conférence de presse y a poto. Donc voilà. Alors, ba warrior boti la Robinho nase, azaka leki ya talaka. Abungi ka mwa muke na maloba.
bochelega na setala kaka ozela featuring ezoya te bacalcule ezochange epesaka mpe ya moko mpe nkemati yango nga nazoyebisa bino bokonte na bino kozala leki ya yaya c'est bien kozala pure petit ya aigle eza bien mundibs petit nanga mundibs eza bien mais bokonte nano na makambo na bino nano comprendre proposer des belles choses bosala ba bon projet bo proposer ba projet ya bien bo proposer biloko ya bien ba nzembo ya bien ba clip ya bien bo créer ba concept ya bien bo luka makambo ya bien omoni tango Diamond asengaki Inos Bi basala featuring Inos Bi avandaki a croiser maboko te il avait déjà fait son yo pe ba pesa yo ya version ya ye moko o alate lamba manche longue na pantalon noir asala na version ya ye moko a frappé nano ningisi tango Diamond a tele yango na liso ki mokolo abi boroyo Diamond a calculé biloko so to reprendre yango to tchele yango mayele na baxi swahili na kati en tout cas sala biso kitoko na elengi a contacta petit ba remixa yo pe ba pesa yo ba bandele yango comprendre ba bandela yo pe ba pesa yo ekota mwa swahili ekota mwa nini balata ba rouge bon et ça donc moi je trouve que ba jeune vous allez nous concentrer na ba carrière na bino vous allez nous concentrer na musala na bino des fois moko congolais za nango soka komika pure petit ya aigle alembisi boulot o komi pure petit ya aigle olembisi travail olembisi musala olembisi masolo tomonaki Gez Maweta betaki la cigale invité ezalaki aigle elekaki tokos alors tamusu robina mondibu pe azo souhaiter que vie na ye azala pe invité na ye pe na Marie Belle wana yango azomona ba silence ebele boye esuye pe na motema labi tozomona vie azomona biso pe tozoyeba pe ke azomona donc voilà ba jeune bo compter na bino bo sala makamba bien bo se concentrer na ba caractère la carrière na yo eza ya yo omoni yo moko mokolo carrière yo moko mokolo musala boma nzoto pona carrière na yo kozela te muto ya kobakisela yo arobakiselo un plus soki alingi mais il faut pas rester là croiser les bras ozela kake aya kaka pesanga featuring surtout sali featuring na yende sali danger surtout si featuring wana te mabe bo compter nanu na bino moko nanu travaillez d'abord pour votre propre carrière eza ya yo eza ya falite eza ya yo travaillez nanu yo moko nanu bimisa ta 5 tubes oye cartona ya yo moko nanu. Après, peut-être, tu peux espérer que ça y featuring aux hommes. Si vous avez un travail, il y a Inos Bi a déplacé Bambinga ya batu. Bambinga ya star ba ya Congo ka pona fit. Talaga niveau via Wilo Longomba. Na ba Nigeria kuna Wilo Longomba grand respect. Ayati asalaga fit na Inos. Comprendre batu baya pena awa yeka kaposa fit na Inos balanda Inos Bi po basa na yeka featuring c'était après le succès de Yope ba pesa yo omoni lo soki ba ko pesa featuring ezala pe lo moko boye oyo zo mériter ngo mingi Yope robine to yebi ke yo yembaka ba bêtise so o sala featuring na fali bo yembaka bêtise. Il y a un babloko moko yo moko il faut revoir faut bongisa nanu après tu peux peut-être espérer makambo mususu ozo linga bo travailler ba petit bo compter na bino moko nanu bokomi ba paresseux bokomi trop rêveur bokomi trop kozela makambo pas bato personne ne viendra travailler à votre place bo sa makambo na bino moko. Musique est un métier au ponaki il faut bundana nango yo moko tina suka. Maçonnerie ezalaki wana osali yango te ki plombier eza wana osalaki yango te kozala soki garagiste soki nini osalaki yango te oponaki musique alors eloko oponaki bundana nango
mema ekulusu na yo tina suka soki moto akoya koede yo na volonté na ye aye koede yo me kovanda te bando ozelaka mosala yo moko poni ozelaka bato. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?